l'homme de Dieu. Mais je vais en langue. Maman dit au président Massanga. Massanga où y a dit. Yanibala na yo. Est-ce que ça na bila où y a kita na mongongo? Ekokita sans problème. Massanga où na kinya nyonso. Donc vous avez libala ya kinya pe sengo. Merci. Voilà. Madame ok non pas mon longa inaye. Azoke non malembe. Amélie, Loka Igwe, Melissa maman. Papa de maman boko makasi. Voilà, cependant. Il faut na sa checking lelo. Mbisa okaka na sombite, makaya na sombite, mbisa mai na sombite na ebitende no. Yo yebite que ça mais comment la Canada? Ah bon? Loban na Noaïda. Et pas maman Espérance vous Dauphine kuna nya Césari. Attends, je demande. Bienvenue chez Espérance Ndofi. Épicerie mondiale et café. Maison Espérance Ndofi, Congo na kati ya Canada. Olingi kolamba na loboko ya ba femme africaine, yaka nyonso ezali. Bankulu, crevette, makenena, wangila, mbika, ndakala, kuanga ya pembe. Pona bo pikili kibwanzoto, makasu, ngadiadia peki mbiolongo. Nous sommes au 89 boulevard Saint-Raymond, Gatineau, Québec, au Canada. Olambi, Topesio. Aïda, oui, vous êtes intéressante. Vous avez la Kinshasa, moi, ma camélika na Canada. Ngasa kinasa na mega, na kama gachika Aïda, ya comme la maman moko. Erizala.
Il faut la respecter. Merci beaucoup. Mais pourtant l'obéi aux alliés
Merci beaucoup. Tozoki masima ngonga. Lokola balonga ni bakoti toko. Likambali bala. Likambali bala. C'est bien. Est-ce que tu aurais côté les malikolo, tu vas honorer sans benabiso? Zambe tata na biso na likolo. Kolo na Yesu Masia. Topesio merci pour sa Zambe oza malamu. Zambe o tamboli na melmish pe héritier. Yesu Masia lelo kokisi ko ezalaki bandoto na bango. Yango to tomboli o Jésus-Christ de Nazareth koloba ete oza malamu pona bango. Yawe pambola mana yo poza mokokisi na libala. Yawe zwana lokumu pona ebi to kosala makamba minene kati na couple oyo. Otiki soirée alelo maboko na yo nyonso lokumu e sala moko la biso pasite. Oh Yesu tika ete okoba na biso esengo tekati na mitema na biso nzambe tika ete yangonde ekoba na biso kino na suka na kombo na Yesu Masia oazali bokonzi pe mobikisi na biso nde tobondelaki pe tolobaki biso nyonso. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maman Odile, maman Karine, ça, vous passez la styliste. Maman de Balati va marier la soeur Lélo. Et c'est noté. Yambote to sa cérémonie ya coutume na présenter biso balonga nike. Et to présenter bango na bozindo. Poto tozo banda na molonga ni. Tozo banda na ikwe totelemisi elombe mobali alongi lelo ntango otema tobetele maboko voilà alongi na ye yoka bote elombe oyo bomoni liboso na biso bolangala oyo bomoni bogar ya soirée ya lelo
Igwe na biso le roi kombo na ye Madiadia Marcela Aimé bakisele liteya pasteur liteya Kanda abotami na Kinshasa un certain 3 juin 1900 Mermiche na tuni azamuta province nini abi azamu Kongo Mungala côté mususu Mukongo côté mususu Mungala soke Mungala oke côté Batende na Bolobo si bomona ya papola kana ezaka pamba te soke côté ba Kongo na Kongo central omona côté ba Mbata azabongo mwana ya papa Bruno na mama Clémentine Kaila ceux baza na salle ba côté mato ya baba ancien groupe Les Bons Samaritains, Lelo Aza humoriste international, Aouzobé Tabadala na Dubaï, Azoke de Turquie, Angola, Nenebe non on dirait États-Unis. On dirait États-Unis, moi, ainsi, pour ça, on continue à avoir un visa. Et nous, on ne peut pas m'assurer. Sport préféré des boxe. Mais boxe, il y a mot. Na saki na nzoto abatute na tuna ke na bi eloko nyoli na susu neti bato balinga miziki balinga ba théâtre ayebisinga eloko alingaka makati oyo vraiment alingaka makasi eza kaka etelemeli ya mama Mermiche atelema te atelema te atelema wana papa osinge na loboko ntango azotelema tobeteli maboko makasi. C'était la reine de la soirée. Elle est tellement jolie, très belle. On acclame très fort pour papa et maman Madiadia, le roi de la soirée. Igwe, comment la canne, Igwe. Merci papa, merci le roi pour vous mettre. Continue la maman. Et telle la maman. Etelemeli ya mama bongo esekeli ya mama esenga kombo na ye Mambote Mambote Laksini makambo nyonso kitoko libala na ye kitoko mobali na ye kitoko feti na ye bana 17 oyo bakoya elle s'appelle Mambote Kifukidi Mermiche, originaire du Congo central, précisément Luosi, donc Azamou Nyanga. Ayebi Luosi, 17 Betu Manyanga, oye! Igwe na Chobaza, Ibala va pasteur. Reine de la soirée, maman Miss est donc chrétienne, œuvrant au sein de l'église Les Bons Samaritains, Aza directrice et à école de dimanche. C'est ça, non? Oui! Dans les Bons Samaritains, c'est ça? On a maison mère. Votre c'est pas la maman. Maman Mermiche. Na tuna kiasi papa neti ya mariage coutumier kokeno na ba détail te. Bongo mama olingaka mingi nini? Atinga alingaka ne mingi kaka papa Aimé Madiadia. Asali mabe tobeteli mama Mermiche maboko. Si madame. Tobeta liboko oyo ya mwana. Merci. Tobeteli maboko tango ofanda. Nous allons aussi vous présenter Dika. Alobaka mingi te, mais il faut te présenter. Il s'appelle, il va s'élever. Pendant qu'il s'élève, on acclame très fort pour lui le parrain, Monsieur Eric Mwanga.
Merci, monsieur Eric Mwamba, le parrain de Bethlehem. Bambuta Saban, Bamanyanga, oye! Bana directeur, oye! Voilà, tous les papa pour le tour pour la cérémonie coutumière. Merci. Afin de mariage, chante, afin de mariage. Maman m'appelle, ma yenge, et maman m'appelle. Ulitokana makambo ya kujima kwa kutesa ete mwana wa biso abandi ayiki kisumite. Na bongo boyela biso vere ya pamba na sikre ko papa ye ala sikre. Ete mwana wa biso akamata masanga wana adelopesa pa ya papa. E papa akotuna ye eske namela masanga oyo ekokita mwana wa biso akozokisa ete papa mela masanga ekokita. Likambo ezali te. Wana kama wabongo biso baso ebeti maboko. Donc ekopesa ye vere na sikre. Nauti koloba ekopesa ye vere ya pamba na masanga ya sikre. Akokende pa ya papa pasteur oyo aboti ye. Papa akotuna ye. Eske masanga oyo namela ekokita ye mwana akozokisa biyano ke papa mela masanga eza ya libala na ngai ekokita kitoko. Voilà. Eza cérémonie coutumière et la maman azopesa ngai papa l'homme de Dieu. Naishi kwa mwanangai namoni opesina masanga oyo ya nini ya libala na ngai ya libala na yo esi soki na bila oyo okita na mongongo ekokita sans problème na masanga oyo na kinia nyonso po ozoki libala ya kinia pe esengo. Merci. Voilà. Voilà. Yo lobi nini mpona libala bamona kasi na yo kukaa nasepeli makasi ndenge mwana kazi na ngai abali kukaa nazali mpenza na esengo makasi po elobaki kuna likambo ata moko eza lisusu te. Voilà papa otya moteur. Voilà. Madame okena opa molonga ye na ye azokena o malembe na luzitu nyonso ameli
alongi na ye. Ah, merci beaucoup. Voilà, je suis la soirée, il n'y a pas de Melissa Mama. Alex Abonimo na bango eta. Ah, yoka igwe. Melissa Mama. Papa de Mama boko makasi. Voilà, cependant, tu regardes bango quand la piste malamoko, va faire la piste. Naina menga kayo lete na di titre ya.
mano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo lete na dititre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya nzambe oyo ntango makasi esilaka aya yesu yaka osiminga na loboko dodo telema kotikanga te nzambe nanga ata pasi ata minoko kobwakanga te yesu na ngai ata kutu na bungitela nzambe na ngai nabeleli yo tala pasi eleki nzoto eputolobaki tokopambolama tokomi wapie olobi nini nzambe na ngai tikanga te soki asiki ngai akokweya nzambe oyo jalanga ngai tata nzambe Bonsoir à tous, moi c'est l'artiste Jerry. Wow. Babenga biso Tom et Jerry. Est-ce que vous avez la publicité de dessin animé? Film de dessin animé. Un grand pour Yénia. Polana la bamba uno mona biso tolana sigo bamba ngwao. Yulanye panzana so $100. Anotaka ni kupinde la mwasi ni Orange Man. Via keti na Orange Man akoka pale mgenji. Maria tele.
Baba yakikubabu wewe nilikuwa saina mtu bon tena mtu papa mlombe gauche papa mlombe gauche tena mlombe gauche kule la yeye bora mlombe gauche tena omoni na papa mlombe gauche papa na zana zangu makasi kodala patsan kangapa angapa tamu alamu na papa mlombe gauche na gauche kwenye makasi soma gauche kwenye na libano mbeto maboko makasi papa mbeto maboko na loko maboko bon dama mtu kuna huya tikiti mtu awa oboro bani mtu mamoni papa nikia kanda na mama na biso tokuzala na kuna lelo Gili na papa nekopita ngaiti pardon na muliti mina kumisi ne aleki mwasi na ngaiti uya sokola kingai makolo eska aleki yesu aleki papa na mama bazalo kula ba angelus ezali ngaiti na yepi na mwasi na ngai bolingi bomona ye naye na mwasi na ngai aida olobi nini tobeteli bango maboko après azali bakosekisa mambo epole sotunie oyopani oyo napesaki mbongo na ngai bakana badifference obina muliu abeti ndeko na ye ya bien okomatanga lelo okomatanga na mokongo sansire kalie obina munini balobi betis obina munini balobi naza mote naza sertrina sertrina ayeba betis ayeba oneni yoka siko obina bandi elo bamotuya bato bakufelaka ya yesu aye kotako katinanga katinanga nini katinanga apise sidike epanzana kapamba pamba nini epanzana kapamba esa ina tona tokana badifference elefana bana bonne fille soneri na westo na peki tendance oyo ama soneri onana oya somen yosme yasikola bakomine obiso komini moretri omona telefone mwasi esone soba kidiba okaza moteur olobaka epa babasima mama babasima mama somuaya matela oyo ekosine fimba bakanza merci beaucoup.
Merci. Nazobandela kaka lelo ko balobi. Lelo no concert. Bayebisi Frère Patrice solo babozala balikambo na moto te. Frère Patrice pona nzembo ya musicien mokili moko olie oyemba. Frère Patrice atali na kupona nzembo nani ya musicien mokili. Frère Patrice atali apona garobu na mundubu te aponi. Frère Patrice apona garobu na mundubu te aponi. Robu no mundubu abeta banzembo bele. Mais Frère Patrice aponi kaka matanga lelo. Frère Patrice a ce micro. Oh, lakini ndio nanga kwa dino mundubu ayebi tsema mako malamo ko matanga lelo. Bana manadi mutamata yetenga mutamata jeza Jésus. Oka Frère Patrice abandu penanze koye manzembo ya robu no matanga lelo. Mena kiye Frère Patrice. Oka Frère Patrice. Salayanga, samboyo.
lelo ifona sa checking lelo mbiso okauka na sombite makaya na sombite misa mai na sombite na ebitende no Yo yebite que ça comme la Canada. Ah bon loba na Noaïda Et pas maman Espérance vous Dauphine kuna nia Césari. Attends, je demande. Bienvenue chez Espérance Ndofi. Épicerie mondiale et café. Maison Espérance Ndofi, Congo na kati ya Canada. Olingi kolamba na loboko ya ba femme africaine, yaka nyonso ezali. Bankulu, crevette, makenena, wangila, mbika, ndakala, wanga ya pembe. Pona bopikili kibwa nzoto, makasu, ngadiadia peki mbiolongo. Nous sommes au 89 boulevard Saint-Raymond, Gatineau, Québec, au Canada. Olambi, Topesio. Aïda, oui, because intéressant. Posant la Kinshasa, moi, je m'accamole au Canada. Ngasa kinasa na mega na kama gachika eh. Aïda, ya tombe na mwa moko. Erizala. Obrigado pela salvação, me desta vida.
estou perdida, querido amor. Oh, Jesus, vem, segura minha mão, Jesus. Eu te amo tanto no meu coração, Pai. Vem, oh, alegria, Jesus é bom. Irmã, vem na casa do Deus. Vem, irmã, vem na casa do Deus. Baila. Vamos embora. Alegria, Jesus é bom. Jesus é bom. Vamos embora. Oh, Pai da amore, tu és o único Pai. Jesus, minha referência. Minha referência. Jesus, minha referência. Aujourd'hui, je me suis décidé de t'obéir chaque jour de ma vie. Aujourd'hui, je me suis décidé de te suivre, te donner toute ma vie. Donner toute ma vie, te donner toute ma vie. Toute ma vie, oh oui, toute ma vie, je te donne toute ma vie, Jésus comme ami. Si je vis dans ce corps, ce n'est plus moi qui vis, car Jésus en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je peux vivre sans toi. Loin de toi, je suis perdu. Je veux être ta demeure. Oh oui, pour toujours. Entendre ta voix à chaque instant. Oh oui, je m'offre à toi, je t'appartiens. Oh roi éternel. Oh 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 oh. Longtemps j'ai erré loin de toi, sans la foi et espérance. Ma vie n'avait plus sa raison d'être vécue dans ces mondes. Mais avant qu'il ne soit trop tard, je réalisais par ta grâce que mon âme avait besoin de te sauver, de deux rois éternels. C'est de toi, par toi, pour toi que je vis maintenant. Oh, 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 oh. Hey, c'est de toi, par toi, pour toi que je vis maintenant. Je vis maintenant. Hey, je ne vis que pour toi. 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 Je ne marche que pour toi. Je n'ai pas que pour toi. Tout de moi dépend de toi. Je ne vis que pour toi. Pour toi, pour toi.
vive qui deviendra une source de vie. Cette nouvelle qualité de vie imprégnée de l'amour de Dieu est pour toujours. C'est pourquoi je vous invite à donner votre vie à Jésus. En ces temps troublants, Jésus est la seule solution qu'il vous faut. Accepte Jésus dans ta vie et tu auras l'assurance pour le lendemain. Prie avec moi maintenant. Comme une offrande de bonne odeur, je te donne ma vie, que ma vie soit pour toi. Je réalise, Dans les cieux, sur la terre, tout est soumis à ta puissance. Dieu de toute suffisance, règne à jamais. Comme un parfum de bonne odeur, agrée l'adoration de moi, maman Boudi, que tu as racheté par ton sang. Oh Yahweh, tu es saint, le Dieu créateur. À toi le règne, la puissance et la gloire. Toutes les nations viendront se prosterner devant ta face et rendront gloire à ton nom. Tu es saint, le Dieu créateur. le Dieu créateur. À toi le règne, la puissance et la gloire. Oh Jésus, toutes les nations viendront se prosterner devant ta face et rendront gloire à ton nom. des merveilles dans ma vie, et pousse à t'aimer et à faire connaître ta bonté aux nations. La nuit, les jours, mon âme ne cesse de t'adorer. Sois l'ami fidèle, mon bonheur et ma richesse. Oh Yahweh, tu es saint, le Dieu créateur. le Dieu créateur. À toi le règne, la puissance et la gloire. Toutes les nations viendront se prosterner devant ta face et rendront gloire à ton nom. Sainteté à ton nom, roi d'éternité, la racine de mon existence, les délices de mon cœur. Jésus, ma raison de vivre, les boucliers de ma vie. Tu es le Dieu redoutable, fort et puissant, l'unique et véritable, le Dieu créateur, le maître de l'univers, le rocher de mon salut. Hey, Yahweh, Yahweh, mon papa d'amour. Hey, Yahweh, Yahweh, mon papa d'amour. Hey. Nul n'est comme toi Jésus, nul n'est comme toi Jésus, nul n'est comme toi Jésus, nul n'est comme toi Jésus. Par ta grandeur et ta puissance, par ton amour et ta fidélité, tu demeures sans pareil, suprême autorité, consolateur de cœur brisé, l'espoir des désespérés, miséricordieux, plein de grâce, roi de mon salut. Nul n'est comme toi Jésus, nul n'est comme toi Jésus, nul n'est comme toi Jésus, nul n'est comme toi Jésus. Par ta grandeur et ta puissance, par ton amour et ta fidélité, tu demeures sans pareil, suprême autorité, tout pouvoir est dans tes mains, ta bonté est insondable, ta royauté s'élève au-dessus. Nul n'est comme toi Jésus, Seigneur, nul n'est comme toi Jésus, nul n'est comme toi Jésus, nul n'est comme toi Jésus, nul n'est comme toi Jésus.
TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.